alobaki maloba nini avant que akata motema bien-aimé dans le Seigneur to mais un peu ko vérifier est-ce que makam bandeko o que to tourner na ba émission la fois passée balobaki est vrai to est vrai parce que ba monsieur bazolobaki basundola ki maman ba misus bazolobaki bande obama balobiki non eza na ba information ya lokuta basundolaki mama te bazali na mama na bango mutu moko te akolinga mama na bango koleka bango moko bien-aimé dans le Seigneur. Tozo mega siko ko solo na moko ya bandeko o ke azaki en tout moment na mama o ke bandeko ya poto ba bana ko benga ye ko tinga pe ba contribution bazo so na mama en tout cas tozo mega ko benga bien-aimé dans le Seigneur toujours na cadre ya ko pesa bino ba vraies informations o ya ki bonzambe oyo etali makamnyonso tout bien-aimé et dans le Seigneur. Donc pendant un mois wana maman bana sukolo baté la rolo baté semaine toi la rolo baté wow mi pe bana ko na hôpital te akufi na hôpital te na ndako mais biso ba yebiso biso ki akufi na hôpital ba memaki na mort akufi na hôpital dans la 3h mercredi on est là sur 5h de la 6h bana ba egoya parce que ni mort de 6h na akufi na ndako na masina donc moi tout ko tu na ngai ko ngam na ola na e na ofa na e ba mutu na ngai tout ba ta putu ba na masina mama zaki ye moko bana ata mo azali point ko za swene rien bala oya penza bala oya na bangote bala oya to baka bala oya te ka otika maloba moko te pa na yo alobaki nini avant kufa ou comment bon alors on a bien la passe à kufa. Na bonzambe, les offres bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes branchés, connectés sur votre meilleur site Yaki Bonzambe, la voix céleste Nzela Lola, bien-aimés dans le Seigneur. Et Mina Kolbezate, on a toujours pour nous informer, les vraies informations concernant ma camion sur Yaki Bonzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, émission au tournoi qui l'a fait passer dans les grands frères aînés Yabamare Misambo, Bande Rebele Babenga qui Bameka un peu mais biso ba benye mingi fidèles téléspectateurs toujours na cadre il y a ba investigation na cadre toujours pour informer bien pesa bino ba vraies informations bien-aimées dans le Seigneur tozo benga na moko parce que bolobaki que non yaya Marie o magama lobi wana kosaki magamo ebele mais tozo benga sko moko o yazali na mama na mbeto hôpital oyo ke bazali na mama na moment nyonso tout oyo mama akataki motema na maboko na ye bien-aimé dans le Seigneur tozo me kozwa mama alobaki maloba nini avant que akata motema bien-aimé dans le Seigneur to me kempe ko vérifier est-ce que makam bandeko o que to tourner na ba émission la fois passée balobaki est vrai to est vrai parce que ba monsieur bazolobaki basundola ki mama ba misus bazolobaki bande obama balobiki non eza na ba information ya lokuta basundolaki mama te bazali na mama na bango mutu moko te akolinga mama na bango koleka bango moko bien-aimé dans le Seigneur. Tozo mega siko ko solo na moko ya bandeko o ke azaki en tout moment na mama o ke bandeko ya poto ba bana ko benga ye ko tinga pe ba contribution bazo so na mama en tout cas tozo mega ko benga bien-aimé dans le Seigneur toujours na cadre ya ko pesa bino ba vraies informations o ya ki bonzambe oyo etali makamnyonso tout bien-aimé et voilà sur les téléspectateurs je sonne je ne peux pas vraies informations et je sonne numéro na Sophie na bana que ça bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Bien, bonne santé. Ouais, c'est bien. Est-ce que makamuna nyoyo Ndeko bande wa Marie misanko monena ni GG balobi ke mama kufela yi ba ona maboko bazala en bon terme na maman. Est-ce que bazala en bon terme na maman? Makamutu Maman akufaki tant akufaki azalaki no? Est-ce que maman tika otika maloba moko te pa na yo alobaki nini avant kufa ou comment? Bon, alors on a bien la passe à kufa alobi mon problème ni le kanga. Donc alobi na rien donc on a peut-être on a moi hôpital les agité. Donc pendant un mois wana maman bana sukolo baté. La rolo baté, c'est même toi la rolo baté. Wow. Parce que famille peut bana ko na hôpital te. Bon, comment le dire,
akufi na hôpital te na ndako oui. mais biso bayebi biso ki akufi na hôpital bamemaki ye na mort akufi na hôpital dans 3h mercredi on est là sur 5h nde 6h bana bayekoya bakendi mort 6h akufi na ndako na masina donc moi tout beaucoup na ngai tonga na na ye na ofa na ye ba mutu na ngai tout ba putu ba na peka ngai mais papa na entendre que maman qui akufi na ndako tant que ba ngo bien te un mois déjà zolo ba te pas bo memeki na hôpital te il faut aussi en distinguer pas bande non tellement la idée ngamoko donc moi tout le monde c'est donc dans la 22 ça vous trouvez asina na kati bo transport na pasi ba trouver aussi so ba la idée ya auto prier ka to bido dola la tam so ko na tongo ne ko hospital yo muto ba on va na masina ok ça va ce que to kutandeni programme na ya matanga zandeni et ma vendredi et bi ma vendredi ba le lango la 13e mairie na Saint-Dominique oui quand même Saint-Joseph na masina mama zaki ye moko ba na ata mo za ite point ko za swene rien bala oya penza bala oya na bangote bala oya to baka bala oya te siko mama tikaki ata maloba moko te concernant famille nde ba misuske ba mara musu etamola o mama zaki bien te o mama zaki ndoki bilo mo ebele ye na suka tika obimisa ta maloba moko te secret soit ke maloba moko ke azoloba na famille na yo comment na bana ne maloba te ka vawandi wa famille ki bana maman basenga kolembisi wana dimanche pourquoi mercredi so dimanche tango tosangani tosololi basenga mama sengi bana basenga mama bolembisi dimanche bon avant kufa abengisaki bana sengi bango bolimbisi cousine bango mwana matadi pasteur yendayaki avandisi bato ok c'est bon ndeko nga na obengo kasi ba après-midi à ceux qui osent attendre au Kotana. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là, beaucoup de Kolanda. De quoi, na maman na Eonion Stu, maman a coupé la qui na l'hôpitalité, maman a coupé la qui na Ndaku. Donc, à 3h du matin par rapport à l'émission Moussoto Salaki, Binomo Bolandaki, en tout cas, information Moussous qui maman a coupé na Ndaku, a coupé na Ndaku, 3h, Bana Bayekoya, ceux qui 5h, ceux qui 7h, Wabutuko Babazuye, Mimi Corne na morgue. Donc maman déjà azalaki Yakobela azalaki bien te mais baba on remet na hôpital binomo bo tout qu'on a bien aimé dans les seigneurs. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son propre auteur bien aimé dans les seigneurs. Nous devons tout informer biso Bolanon très bien mis un grand merci n'a pas fait à Missia la bouche autorisée de l'Éternel qu'on a à Zurich et sans oublier na maman biso Renestine Moma Oyazobim album ya kitoko makas koleka. Nous voulons voir les pères et Zobi Makalamite ya maman biso Renestine Moma depuis qu'on a en Suisse na binonyon sto bozola na biso Filom kwa motema vivence de homo na binonyon so bonzambe tika ete lola et faut bino rester toujours branché connecté nani na bino la voix céleste abonnez-vous bo s'abonner na YouTube na biso chaîne la voix céleste pour na kozala bien informé bien aimé dans les seigneurs lola ezofuta bye.